Aïda, tala yangwana, tala photo et Aïda. Et il s'appelle Francis Chakou. Kazaki copain. Aza marié était Francis, Aza marié était. Ngata on a linga ki tant ndi to zaki bongo na tika oyo kate keno ba sanga ki était mobile olingi wana Aza marié non. Le quoi na boya ki compte YouTube ne makamoni yo sorti ekomi boya. Loka boye tout. Ndake kuna ki kolobela oh non Gladys azo finga ngai batu bazo finga ba commentaire bonga ngata on a bi manager na ese batangi kombo la batangi kombo soki zaki bongo fallait ko ngai te Aïda na lingi na kombo na ngai te tutu mais yo déjà ya ko publier ngai boye usali réputation na ngai ndeko no bo ranger ngabi eloko ranger ezate parce que photo ana ata longoli mais batu bazu image d'être batu na tout en plus photo et un montage na moni photo kasi na moni ye mutu mobimba te lananga na bokebi Aïda na yoki déjà kake beti na mboka oningisi mokili na lobaki oza mwana mokie kasi succès eza na makambo ebele papa lelo oyo akobenga yo akokabelo mbongo akotindelo telefone akotindelo elamba akokabelo mutuka esengelo sala mayele pona nini mite ya to nyonso bazwa pene na yo moyo yeba ezate pamba so botali na photo on a na soutien na tache de beauté ikolo na mais so botali na okuna bomona ke na tache te en plus Aza makasi na informatique Francis Aza makasi na informatique donc mabele wana eza ngate ngaza mabele minene bongote zanga mabele minene bongote donc mabele ambo zomona vraiment que eza minene en plus oya nga wana ozomona za na tache moko de beauté ana kolo donc eza montage à salle oya lati soutien wana ne utine wana na tindela ki masamba na ngai ngape na ba photo na ye ngana za ba photo Francis oui mais nako sala ngote mwana na ngai leki na ngai pas même 3 ans na vie à YouTube ndeko na Aïda na vérifié te na moni kaka ba photo na moni pe tolo na yo ngape na sepeli leki na ngoza na tolo a bien papa na moni tolo kasi etikali vidéo complet pona vérifier soki eza makambo ya solo sikoyo soki eza ya solo leka na télévision oloba osali yango na volonté na yo nasengi ezala ya lukuta po ba montage pe ekoma ebele bakoki pe ko monter photo moko po ba salir mwana bato kasi soki eza lukuta ayeba yango eza avertissement azala prudent leki na nga Aïda na makambo ya TV oyaka te po na nini osenga nga bolumbu na ngai vous blaguez avec les gens tant nous allons qui na kingasani na lo débat na vie ya pasi oyaka ko senga mutakala na ngate pona nini lelo nzamba tomboli ngai lelo nzamba akutani singa na bakonzi lelo nzamba akutani singa na bato minene ale yo mwasi lokolo ofana na Suisse lokolo ofana na France lokolo ofana na Canada lokolo ofana na États-Unis na banga États-Unis na banga Canada na banga Londres na banga Italie eloko te okotikala komona mutakala na ngate okotikala komona mutakala na ngate oyeba eza pembe to eza mwindu. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions, Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille, au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels
dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront à votre service. La mignonne. La mignonne. Mesdames et messieurs, avec beaucoup d'honneur, Mathieu Bonché, encore et toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Merci à tout le monde qui nous suit. Merci à notre site Elenga Congo. Merci à Tracy Mbelenga Pro, Glody Diasuka et merci à tout le monde au Barota Labisso, donc Alfred Adi Misaka. Merci à vous, donc parce que je suis content, parce que tu es là. Et merci à notre boss de Kingston Sono de Lyon, donc respect à vous. Patron Oza Semoko. Merci à Pamela Mayala depuis Brésil, la brésilienne Pamela Mayala. Respect à vous. Empereur Moke, respect à vous. Merci à Fifi Bolili et Anita Apula, maman sociale. Respect à vous, Bibi Mapesa Mabokobang. Je suis avec Pasteur Lité Akanda. On va parler avec lui par rapport à comportement des artistes et comédiens. Oyo Bazo remplacer génération à génération, donc comportement Kokende Boni. Mais je suis avec vraiment un homme de Dieu qui est Pasteur Lité Akanda. On va parler avec lui. Merci Nabasal Nanzambe Nyonso Balinga Biso, Obarota Labiso, apôtre José Moutima et Mama Tania Moutima. Pasteur Yeyo Bolingaraye, Tabita Mbongo de Paris, femme très très responsable. Je suis avec lui, Pasteur Lité Akanda, Moussal Nanzambe, santé boni. Oui, par la grâce de Dieu, Tata Zobate la biso, malgré le confinement, kasi na bolingwa Tata Nzambi ya likolo, lokola yenda za mo bateli le plus célèbre. Lokola ya za mo bateli o aleki ba batela ni nyonso. Tata ya likolo azo continuer toujours ko batela biso kasi. Eza facilité na lobaka boye komona tongo eza Nzambe komona pokwa eza Nzambe kolala kolamuka eza Nzambe kobima kozonga eza Nzambe mutu akoko batela biso nyonso na sena mo eza bobele Nzambe mingi bakufa bilenge mingi pe bazwa chance ya kokola ezala kokola eza Nzambe ezala pe kokola te eza Nzambe lolenge Nzamba zo batela biso na pesi bino mbote ya motuya ba responsable nyonso obo benga kanga tout moment bolobi ete l'homme de Dieu koyokisa biso sonité l'homme de Dieu koyokisa biso sonité. Effectivement vous avez raison. Vi onga na sala na le passé na ngai na koko yokisa bino sonité ata mokolo te parce que nazalaka déjà préparé na préparation na ngai Nzambe moko ayebi. Mon frère, ebele ba pengwi pona mbongo, ebele ba bebisi vi pona mbongo, kasi libota na Nzambe bokozala jamais déci. Na bino batu bopesi nga bana na encadré, na ba mabota o nazan ko encadré, na ba marié, na ba famille nyonso bopesi confiance partout dans le monde na pesi bino bambote. Tata na nga ya likolo a continuer ko bomba bino, a continuer ko batela bino ba o ya Nzambe baza mise en part na maladie ya coronavirus. Tata pambola biso, Tata pambola biso comportement na bino ba journaliste to ya biso ba journaliste j'allais dire comportement na bino ba comédien ils en nengeni na mboka na biso Congo. Merci beaucoup, très intéressant Tata pambola yo. Amen. Na sepeli na question na luka question oyo ça fait longtemps kasi eya kate lelo na confirmer que ozape mwana mayele soko goloba merci. Merci Moussa. Na bande ko munuka lokola mwana moka ya loyenge lokola ba musicien mais effectivement na moni poza mwa mayele. Trouble moko ekoti na minute on na mboka on a ko papolela ngo pensa batu gede surtout l'église. Na ko beta batolo lengwana na papolio na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital e baleka uki bambisi ya minene babimi vimana soko vimbana pasuka soko pasuka okosala eloko te. Merci pona motuna omoni kozala comédien na Congo na mboka na biso Congo sur 100%. Oui. Sur 100%. Oui.
95% nyonso tobotama na ba vie ya pasi. Amba Toza babola. Kende na kati ya famille de fin Kasavubu. Lananga bien comédien azate. Kende na kati ya famille ya Mobutu, artiste comédien azate. Kende na kati ya famille ya Kabila le père, artiste comédien azate. Toye na kati ya famille ya Kabila fils, comédien azate. Toye na famille ya Antoine Tshisekedi papa Chilombo, comédien na kati azate. C'est-à-dire boye, soko remarquez bien na mboka na biso, ba artiste comédien nyonso toza ba mboka ti. Amba tous les artistes et comédiens toza ba mboka ti. Pourquoi nazolo ba bongo? To botami na ba famille ya pasi. Artiste ou ya botami na famille ya mbongo azate. Ba artiste et comédien na mboka o baza batu basala ka boye. Pasi. Mon frère, ngande kona yo na lala na bandako ya manzanza. Na lala na bandako oyo peut-être na yebite vi na yo soki yo kolala ngo. Comédien na mboka Kongo asa mutu apasi. Siko nazo kamwa. La nanga bien na oloba sur 100%. 95% tous les comédiens. C'est-à-dire na famille ya riche. Mwana na bango kozala mutu mabokete. Na ba famille riche. Mwana na bango kozala mangwa ute. Tozo koma bato mbongo na musala oyo ya ki comédien. Tozo zwape ba misusu ngana na zuite. Ba misusu bazo zwape chance ya kosoma mwa mutuka. Kotonga pe mwandako na musala oyo ya ki comédien. Sikoyo la nanga bien na kati ya ki comédien bato ebele ba ebi lo lengi ya ko maîtriser succès te. Mon frère, ndeko moko aza mosala na Nzambe na pesi ba mbote en pensant l'homme de Dieu mosala na Nzambe de la foi abenganga mukolo mosusu to vandika bo na répétition ebisinga héritier succès eza na makambo ebele. Omoni succès oyo ekoko pesa o vie ekoko bongisa yo ekoki pe ko bomisa yo ekoki pe ko kotisa yo na ndaku ya bakonzi. Ndenge nga lelo naza témoignage. Naza un bon témoignage. Mwana Kingasa Nyasuka. Quartier o batu batala kate. Na kati ya ba artiste et comédien nyonso lelo mutu akoma po ba mona ye aza artiste. Fo vana na Bandal, fo vana na Kitambo, fo vana na Makampagne, fo vana na Kasavubu. Kasi biso toza bato suka mboka. Na lali na ndako ya manzanza mon frère na oye biso ngana lala na ndako ya manzanza. Na mona pasi boye. Mama na nga ebi place ko zwa liputa superité. Mama na nga ba oseka ye. Ba tyenga muto maboke na mboka oyo. Nzamba ni nga sala ete na koma pe mutu na kati ya bato. Mon frère na nga na boke bien. Faites attention. Kasi lelo na zwa chance ya kolala na ndaku ya papa Raisi Kabila Kabange na Goma. Na zwi chance ya kolala na ndaku ya bakonzi. Na zwi chance ya komata avion moko na mamo Live Lembe Kabila Initiative Please OLK Kingasa nyezo kamwa. Lité ya kanda mon frère na Kingasa nizalaki po boza na valeur. Fo famille na bino boza na mutu na poto. Siko biso na Kingasani toana mutu te na poto. Famille na biso famille ezanga tina. Kasi lelo kaka na ki comédie ya maboke. Kaka na ko sekisa batu. Lelo oyo na koma pe na valeur na miso batu, batu pe bazo respecter ngai. Kasi succès ozo mona ezana makambo ebele. Batu ebele bakomi komona succès. Bakoma ko boto la basi ya batu. Batu ebele bakomi komona succès lokole lokwa ko sakana nango. Succès est comme si batu ebele lo lendo orgueil mapeka boye esika baninga bazayo sala tapage poto yeba yo no tourna ba film bien yo ndo zwaka kodi lelo chechoko lelo komi pe mobali ozotambola pe na mutuka tozonga na famille na yo
nani eloko akoloba te papa so bato baye na famille na nga nani eloko akoloba te papa na mibenga Mephibosheth Kwani ya ba artiste comédien pona nini na na musika na lo débat nani akotala yo nani akobenga yo nani akotia kombono ata na liste sika bato bakokende kozwa mo eloko akolia kasi lelo bato bazosunga biso bakomi na honte bakomi na souci na pasi ya kosunga biso pona nini vous les artistes biso moko ba comédien sakola papa tamboli na biso eza mabe tozo botola basi ya bato tozo basi ya bato amabala tozo bima na bango tozo kufa na ba sida tozo kufa na ba maladi songolo pakala tangu siko maladi ya bongo ko ya e komi nani abomiye entel oya sunga kabiso entel oya pambola kabiso oya pesa kabiso mo eloko akolia amemi ngambo. Manque ya maîtrise mon frère na somba mutuka te pona boya ba mona nzoto na ngai na somba mutuka te pona boya ba mona mutakala na ngai ndenge nini lelo na Congo papa na ebisa yo 100% ba comédien o ba na ba vie ya bien la nanga bien o ba na ba vie ya bien majorité mitakala na bango bima na miswa bato pona nini mobali moko alingi ngai mon frère tango na zalaki na vie ya pasi oyaka te pona nini osenga nga bolumbu na ngai vous blaguez avec les gens tango na zalaki na kingasani na lo débat na vie ya pasi oyaka kosenga mutakala na nga te pona nini lelo nzamba atomboli ngai lelo nzamba akutani singa na bakonzi lelo nzamba akutani singa na bato minene ale yo mwasi lokolo ofana na Suisse lokolo ofana na France lokolo ofana na Canada lokolo ofana na États-Unis na bang États-Unis na bang Canada na bang Londres na bang Italie et l'autre côté okotika la komona mutakala na ngate okotika la komona mutakala na ngate oyeba eza pembe to eza mwindu. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre site. Tu es à qualité, nini. Boba oba tindaka. Tango zo tinda yango. Maman Zali. Tango zo sala ba désordre. Maman Zali. Tango zo kende kuna ko boto la basi abatu. Ba ochela yo poison. Maman Zali. Tango zo so mutakala na yo. On leki na télévision. O panzi boye. O bandi komi filmer. O bandi komi filmer. Maman Zali. Kasi lobi na ngotangu likambo eko ya. Bato ba sunga kabiso. Bato ba salisa kabiso. Babani ko sambwa na mafinga. Bino ba fanatique. Bino ba fanatique. O bolanda kabiso. Bozo mona comportement. Botu na kabango bozo mona comportement. Awa zo boto la batu basi. Bato ba sunga kabiso bazate. Tangu ba ko tela e poison. Et comme yo un tel mukatela ki bango poison. Et si ka ba kene ko lia bazu poison. Ngasi ba yebi sanga vérité papa na loba. 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 O ba tela bino poison na kinga kati. Na ndenge nini? Eloko nini yo za nango? Mobola pamba pamba. Batakinga kati ba otela o poison na problème nini? Yo za na nini? Nga mobola. Mutu apasi. Mwana kingasani na banlieue na fin fond ba otela nga poison po bazwa nini? Nga na koli na lupanga famille. Na eloko te. Eloko nini ngesi na présentant na miso bato. Oye ko paniquer bango ba tela nga poison. Vous blaguez avec les gens? Vous blaguez avec les gens?
Bote ya bango. Bino ba fanatique. Bote ya bana na bino. Bote ya bandeko na bino. Biso za babola. Vous avez babola. Nayebi ke fondation ana lubolo ko ezotala biso bandeko baza ebele. Kaka na butu ya lelo ngana yo. To mona les news a publié Aïda. Oaza ser na biso to sa pe succès na pe si ba respect belé. Merci à Abed Achou. Merci à Empereur Moke depuis quelque part Odilo Mampouya mon vieux Jordi Samba les procureurs na bosanité Mokonzia Istanbul Badive Mokonzia Istanbul donc full à gaz. Merci à vous, merci à Claver Assurance tout assuré massivement sans oublier Grâce Beauté l'architecte par excellence de notre beauté Paris Grâce Beauté. Merci à vous. Aïda, tala yangwana, tala photo et Aïda. Tala photo, est-ce que c'est solo, to ya lukuta, et vous allez la bino sou neni? Merci. Troublement, quoi, continue à minute, on a mboka. Oh, si qu'on a ko papole, la penza batu bébé surtout l'église. Na ko beta batolo lengo na papolo na nyati yo, na ko isi yo, au kota hôpital. Na moni photo, kasi na moni ye mutu mobimbate. Lananga na bokebi Aïda na yoki déjà kakebeti na mboka oningisi mokili na lobaki oza mwana mokie kasi succès eza na makambo ebele succès eza na makambo ebele papa lelo oyo akobenga yo akokabelo mbongo akotindelo telefone akotindelo elamba akokabelo mutuka esengelo salama yele pona nini mite ya to nyonso bazwa pene na yo moyo yeba ezate papa nengo moninga bo na YouTube oyo naza promotion moko na bakarini mokonzi moma bakarini bazozwa nzoto bazotika libanda bazokoma na mbongo ngai na boyaki ko envier mbongo na bango bazofutela na bagombe na bama campagne na boyaki yango mwana na ngai leki na ngai pas même 3 ans na vie à YouTube ndeko na nga Aïda na vérifié na moni kaka ba photo na moni pe tolo na yo nga pe na sepeli leki na ngoza na tolo a bien papa na moni tolo kasi etikali vidéo complet pour na vérifier ce que ça makambo solo sikoyo so qui eza ya solo le kana télévision oloba osali yango na volonté na yo mutu atindi yo te po lelo oyo ekomi soki artiste comédien azwi problème bato basalisaka biso bazomela mai te bato basalisaka biso bazomela mai te bato basalisaka biso bazwaka kimia te ntango artiste azwaka problème kasi bafanatiki bozobosana ke artiste makambo asali yango na ba désir na ye na bagu na ye na posa na ye c'est que obino bokoko yeba yango wana kasi loko na koloba boye ezala ya lukuta na sengi ezala ya lukuta po ba montage pe ekoma ebele bakoki pe ko monter photo moko po ba salir mwana bato kasi soki eza lukuta ayeba yango eza avertissement azala prudent leki na nga Aïda na makambo TV papa ndenge naza boye 16 ans de carrière na bandi antenne A na 2004 tuna mosala na nzambe de la foi na sali na ye 12 ans bananga moko na longwe 4 ans yango 16 ans de carrière artistique ozolanda papa naza na expérience na pesi leki na ngai conseil papa na koko tanga makomi lelo pena tanganano tangana lelo tanga pena lelo to yoka yo parce que to yoka koka koloba to tangana makomi tanga makomi yankolo qui passer no peto barate na silisano non yo sambila no te papa na silisano likambo eza très important tangana makomi tangana okotangisa makomi na makasi muza pasteur te makomi okotangisa na makasi tanga kasi mais yo ndem to kotanga non tangela kasi pasteur Lité Akanda aujourd'hui mesdames et messieurs pour la première fois azotanga la biso Bible papa kotangisa na Bible na makasi te ozwanga mabena ebisio na otanga na volonté na ngai tika na spesa no message ko yo ningo bimisanga siko na ebi kotanga te na miso bato totika ba ventire papa mba tanga na bina tanga makomi yo muto tini ngai te tanga na bina tanga makomi yo muto tini ngai debesili tanga kasi
C'est pas ça bande ko nyos ba otala. Hein? Vexé nini otang na biso. Ya Laurent Sokoko, ya Laurent. Tozo sosko makomi na nkolo, ya Laurent Sokoko patron responsable. Pour ba black et comme trop au monde ndenge ba musicien ba yiba na ka banzembo. Ndenge pe biso tozo yiba na ba vexé. Na ko pesa vexé à côté. Benga na plus de 143 89 78 37 à 29. Tata pa mola biso. Naza na conseil hein. Na ko pesa numéro et na ko pesa na ko tanga Bible en privé. Na ko tanga pour na yote. Yo comme autant que ça Bible na makasi ozana na mboko. Yo binga na mboko so nana. Ozana. Te so chete me na tangi makomi. Ozana. Te so chete me na tangi makomi. OK, to si sakara. Ça c'est pour vous et Laurent Sokoko, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Donc c'était Mathieu Bonche face à Pasteur Lité Akanda. Merci à Tabita Mongo depuis Paris, femme très très responsable. Merci aussi à BBC Makengo Bibish Makengo. Donc merci aussi à les boss Kingston Sono depuis Lyon. Donc merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Moi bamote to comme vraiment na suka. Merci beaucoup mama ya boboto, mama ya bolingo, mosalisi munene ya peuple la ye congolais. Na lobaka o memangambo nyonso na mutuna na yo. Memangambo nyonso na mutuna na ye. Mama obanda yango kale eza lolenge na yo. Obanda makambo yo kala nanu na botamite eza lolenge na yo. Mama ni mama, mama ni mama. Maman Olive Lembe Kabila, initiative plus OLK. Merci na o nyonso sala lokola assistance na bana na bato o bazangi eloko kolia, na bana na bato o bazangi eloko ya komela. Ndengo zali ko sala na tangu ya confinement boye ko sunga bana bitike ko sunga bato bazana ba problème ko sunga bana bitike tangu ake ko sunga bana bitike akuti bango na bokono na maladi azui bango nyonso amemi bango na hôpital bana bitike bazwa su nani wana Maman Olive Lembe Kabila initiative plus OLK na fondation na Mobimba na bwakeli bino ba fleur pour na musala kitoko de fils Masevo jeune millionnaire tour du monde, appellation bien contrôlée na kati à Londres. Dieu donné mouya na Italie, koko mouya na Italie, sapologie ne tombera jamais. Tata Pamola yo mutu mbongo ebele. De Panama Patrick Boyimo papa na China kuna na Paris Tata Pamola yo plus 243 89 78 37 à 29 plus 243 89 78 37 à 29 ba fanatique ba famille na biso li bakuso kezali na autopesi comme conseil vraiment soko benga na numéro soki po moni na tanga komo na yote po yo okipaka ngai te so komi ko kipe ngai na komi pe ko tanga komo no ninga na tanga ga de fils Masevo passer pe babwaka papa nazo bwaka te nazo tanga kombo bana uzo bwaka mabanga wana bano bazokamba ba selili na ngakuna na poto. Ça est fini mesdames et messieurs, merci à tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Merci à Jancy Mayasi, mon vieux Jancy Mayasi. Merci à Trésor Mbumba, 5e race. Dikapalobe Zoyate, 5e race, Trésor Mbumba. Merci à vous. Mathieu Bonche, c'était vraiment très très bien face à Pasteur Lité Akanda. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Fondation Anna Luboloko, Claver Assurance. Et merci aussi à Pamela Mayala, la brésilienne. Et pourquoi pas Olga Mongita. Alfred Adi Misaka. Garçon très très responsable. On se retrouve la semaine prochaine. Fondation Sandra. Maman Sandra, merci à vous. Bye. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre